faut entrer dans un outil abattoir vers Pagos. Quand on soda deux hommes au final on dit quand soda. Mais on a comboni. Quand on a quand d'Aipen. Ouais, si tu as vraiment nanda kuya le président Mobutu, le défunt président Mobutu a tika. On a lion on a banda kufanda wana. Mobutu ando se reposer wana so afandi wana amona banda kutunsiza na kan. So afandi da kuna mona mutu nyonso kuna deja banda ndenga zoelo. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisa ngai. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast. Quand la maison est que TV mon corps bat belé. Oui, je sais bien que boza est belé devant ma poste télévision na bino au bozolanda édition na biso ya mokola lelo. Oui, c'est bien moi, votre humble servante Prudence Ngimbe, la petite aux yeux à la taille acceptable, autrement dit, originale. Oui, na ma caméra, to zabongo, na yemo comme na mboka, artiste Safou, artiste Koko Safou, babi motomoko bien, oh ça la qui originale bimelengi, abima zala moi qui toko mo ba jolibilité, quand de bozo mon ezo pesamela. Oui, na zapenga moto na za vraiment na guide tout de suite déjà pour découvrir. Il y a ce podcast Ekiti Bongo na district ya Changu. Précisément na commune ya Ntele. En tout cas place notre comité to yaka na biso commune ya Ntele. To suka kana Kinkole, place Maboke, place Mai kuna to kenda kana ba site nyoso kuna kana Kinkole. Mais siko to pusani lisu makasi to zabonka na commune ya Ntele, mais awa to za na quartier domaine Ntele Daipen. Je crois bien que ressortissant sur la télé ainsi que bana changu misusu déjà ba yebine kana zo expliquer bo bisiko tozali dans le quartier domaine télé d'Aipen bisiko bozo mona tozana boulevard Lumumba boulevard Lumumba ça vraiment moulayi ka ba miso mona boulevard Lumumba na balimete boulevard Lumumba na banjili ba masina mais na commune en télé na quartier domaine télé d'Aipen toujours na boulevard Lumumba so botali na sima mukongo nanga mituko ezo kende wana ezami tuko ezokende ba menkau ezokeba chikapa ezokende ba kikwiti kuna bambakana bamboka polo kuna donc na sima na ngai balongole koti kuna na sima bamboka na je crois bien ba ressortissant batunyo so bakenda kuna bayebi déjà na zo pesa explication et liboso na nga kuna nde bozo mona ka cameraman na zo ba la caméra na toujours boulevard Lumumba eza oeke ba centre ville eke na ba ville kuna banjili ba limete ba gombe ba matete Prince bozo mono eke oyo ba stade de martyrs nyoso ka liboso kuna et puis so botali na gauche na ngai esika cameraman na baloli caméra eza entrée ya OCC donc obo kaka entrée OCC yango oyo bisiko ba muzitu batonga bandaku na katika kuna déjà toke mona ngo tout de suite batonga bandako ba travailleurs à OCC kuna na kati et puis so boke na droite na ngai eza et si qu'on Mobutu tongara abattoir kala mais les comme bandaka au foot là bo découvrir déjà tout de suite ton kota kuna nde boyeba alors na kota bongote sans que na pesa ba mote nanga et pas ba boss nanga na linga mingi les boss live Roni Malunda ma que je les salue à pas ça pourquoi pas Yannick Malunda babi motomoko bien Jacking babi on est caméraman à ma casse na Yabiso Podcast Londres donc mon papa chéri que j'aime beaucoup en tout cas vous mettez na mwende na yo et to kota bongo
pour na koyeba na ba site to tambo na ba site pour na découvrir quand même to yeba ntelango eza ndenge nini nazanga mote naza vraiment na guide bo découvrir déjà. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste, madame les journalistes, pardon. Oui papa, kombo nani? Comment nanga José Salo. Oui papa José Salo, biso pena to kiti na mabele na yo. Babi papa José pena doyen makasi ya commune Ntele. Na kolia wa na tamboli wa na bali wa na bocha wa na zwinda ko awa. Bon, donc il pena abima na été. Depuis botama akoli abia bali a boti nyoso na Ntele. Donc c'est que il pena dégâts. Donc to découvrir da ki dégâts ne kalate. Bino mo yoki déjà da pesi flash hein. A pesi flash donc to yebi que lelo pena eza dégâts babi putulu so mata. Makala eti kala. Donc il semble exacté to me kokota na bité siko kolongo awa to kende neti wapi. Tozunga awa tozo kende na entrée au CCN la Sabino place domaine celle d'Aipen ezali. Ngambu o to kota eza ngambu ya ban travailleur batonga banda kurana me babukango. Awa na ngambu o mindele babanda ko sala bilanga ba chef coutumier ba aller basta mikanda mabe bateki na mitch o baboya batunyoso batonga na ngambu oyo parce que ça ya l'état mine banolo na ba masangu na basoya banda kusunga biso population mais ba chef coutumier ba bateki yango nde monde kuma banda na mitch ba cha basoda waya kotonga bakanga na ngambu o tozali za ngambu ya Mbenzali chef coutumier Martin Mutazalaka wana za ngambu bien kuna likolo soto pousse kuna likolo za 10 maisons ndaka muzitu mais atonga peka na bela l'état basto paye soto pousse likolo nango eza OCC. Donc compagnie ya OCC etongela ba travailleurs na bango banda kuna soki ba plus de 500 maisons ba tonga soki esili aprende ba kokota na kati ba onde ba terre jaune awa nde nzele fungamba tant pe bateke ba ekoteka ndi ale mboka pe développer mais a ezaka zamba bando boma batu na kala ezaka so bofanda ka solo pour la bakota bomu na bibembe na espèce ba station autour ezaka zamba donc atanda kumonta ezaka penda zamba na zamba donc so batino na buto moko bango kota mabe bando sala meme na grâce ya bata OCC nde ba terre jaune na mo bateke nde bateki ngambo ya bien nde population to comme belé bonde développement ben de koti na kati aya Ntele dai. Mais na siko ndenge baba na kuboma na kala bongo londe batonga ndeko bakufa lisute baboma lisute bato bakufa sute moi sécurité kota calme donc comme belé ki moyi bipeza sute donc tema banda kangami ki moyi beza sute to kuma donc calme banda penda batongela biso banda mpanzi koto to kuma penda l'aise sécurité makasi donc lo bakute maman nangaye da babi lelo penza eza dégâts mino mo boki des explications hein donc guide makasi azota sepena ke pena za et endroit donc yoka ba mabele mami donc moi na pena mabele Ntele ya tongo ya 4-5 donc abotama ne grandi a bali a boti a continuer kara na kati ya mabele ya Ntele. Je crois que bino mo bolandi explication na ye ya le bito banda na ngambu ya entrée à OCC le roi to landa guide to banda koto on a to banda koto mais le roi habito banda koto yo chou exacté to landa ka guide pour biso peto mekape ko découvrir. Alors ne zappez pas ne zappez pas, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner, toi on a pour ça bon s'abonner, toi on a pour ça bon liker, toi on a pour ça bon commenter, surtout bon partager puisque bédisson boy nulle part ailleurs ne s'abonner à tout moment. Kakana Yabiso podcast, la chaîne de référence où il peut s'amener toujours d'informations vraies, d'informations réelles. Donc bon zappé na bino koututé. Oui, merci beaucoup et na peu ça mbote belé et papa et pas mon papa que j'aime bien, papa Jean Lewis kuna na Londres. Na peso bambote bisiko zali original yé on a mabela Ntele on peut se la comme d'habitude ndenge zalaka. Merci. Bolandi biso juste après ba image. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso basi ko to kati bongo vraiment na ngamba OCC kana guide na biso to lo baketo banda koto yo donc tozo kota pena na kati to ke kota la banda kongo o musi to tonga di maison et puis to ye babiloko mususu eza kuna to meka muke ko découvrir yango biso na bino elongo kaka na nzela ya guide na biso ya makasi mona Ntela tongo ya 4-5. OK to kende siko to na la Sabino di maison ya ndako ya muzito apoto mona bandako ya OCC atongela ba travailler na bango ba vanda. OK, merci beaucoup. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya se kolekelaka ngai give the season what we en télé ndeka na lobaki toza vraiment na entrée ya OCC ndi tokoti 0 mètre a déjà banda kwa OCC ya ngwana kuna tokoma mais façon to yeli en tout cas na ebité bango moko ba moto biso ba moto ke revenu ba motocycliste bango bameko pese là bameko loba au souci na bango parce que en tout cas on a félicité bango on a beka to liena biso mbwengi mais to liena mbwengi te grâce na bango donc bameko pese là bonjour maman kombo nani comme na Rigen Mungu ndeko Rigen Mungu ye motocycliste auto mema biso mais quand on kopesi la par rapport à Angelo to ye parce que ngana beka fait to liena biso mbwengi mais to liena mbwengi tant ko comme si biso félicitations belé ni nango ko ba pona ntela na bino oyo. Bon, merci. Kotala nzela ndenge moko moneli yango ba commenter vraiment eza plus kaka na yo moko mutomoni osali pe filmage nde okolakisa nzela eza mabek to déployer ma situation nzela eza na juste kaka 3 km place to accompagner ba client donc vraiment ceux qui ba konzi batali vraiment lisu ya bien batili vraiment bonne volonté avec 3 km eza nango vraiment tamula yimingi te sur le que nous vraiment batia ngo e ba no travail parce que boy avec tous les risques ou sommes carburant ou forcer moto vraiment moto moyen vous mêlez ça la 3-4 mois ils a été ba disque ba transmission au jour le jour toujours quoi enregistrer vraiment pas panne mais ce qui nzela est bongi même coût ya transport et coût diminuer parce que minute au coulon entrer à OCC TOCC 2500 francs bato bazo ko s'inquiéter na plus donc moto pour mata moto fois dans ma possibilité so ils a été moto ça neka makolo comment commenter on ba bongisi la biso vraiment nzela ta la condition na ngo est-ce que bozo mema bato boina banzela ba risque o bato bazo koya te bazo bukana te bon ya okoya bakoya mais biso tant que moi expérience et mata baka ya kubukana ya ba accident grave vraiment ils ala te moi balance kokoya na yo na client bo popoli bo continuer mais vraiment ils ana aucun risque parce que kokoya ils ala na position fixe te o éviter kokoya na côté nini mutakozi kana taux d'échappement à cause au caprice que bon to yeba vraiment des temps que accident na ngo imprévu. Quartier otoza weza quartier koto quartier eza OCC mais eza na quartier ba benga ngo eza quartier Muna kala ezalaka domaine askone komi Muna mais référence à plus yeba nezaka OCC so nda kitio na entrée OCC celui que non a ki na OCC ba venir ba réunion ce moto ala kisoka référence à OCC. OK, merci beaucoup ndeko et tous appelez moi commentaire koto bonjour. Oui, bonjour maman. Ndeko kombo na Kombo Idriss Diakese. Idriss Diakese, il est pesa motocycliste auto mais ma caméraman et les grands caméramans donc a me kapé moi ko lobela mokie par rapport à nzela ngonde ngotambola en tout cas félicitations belé nga na oyebisa chauffeur même sabe caméraman na bo aliem mbwengi na sima pour ba risque en tout cas ça ne va pas okolo banini pour nzela au commentaire. Bon merci maman. Kandi ndeko nanga utuluba donc nzelo to na ba difficulté makasi ba konti batela biso no makamwa nzela oyo ba meka obongisela biso ata to kemba to nyokwama donc to zo mbongo na difficulté na nzela oyo donc elo na nyalo baka yangwana merci. Bozo ko isa batu pa mpamba. Bon kokweya wana to kweya na biso mais expérience comme ça ba dégezati kokweya to kweya. Mais na nyoso nini ngo ko luba kasi pona nzela na. Bon pona nzela oyo to singaka na bakonzi batala ka likamu na biso. Ba meka mpe ko ranger to abana mboka. Merci beaucoup et en tout cas wana ezaki commentaire ya ba motocycliste bato mema biso toza déjà donc à quelques mètres de ce comme déjà na bandako oyo aussi c'est atongeli ba travailleur na ye. Merci beaucoup wana opesa ba mbote belé et puis à mon papa chéri JC quoi du tout comme quiz hein. En tout cas bon séjour na ville à Kinshasa. En tout cas osa le bienvenu parmi nous. Merci beaucoup, à suivre. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya oui cher internet
kaka na domaine toza nango déjà quelques mètres tozokoma na bandako ya batravailleur ya OCC mais du coup na nzela ton tozotambola tomoni érosion ya monene makasi esalami oyo epesi déjà barisque na bandako bozomona penepene neti kotala kuna déjà moto asombaki place na ye ya clôturer déjà érosion ekomi na mire toyebi te toza na saison sèche et tant tokota na saison de pluie et ozala ndenge ni mpona bandako oyo toyebi te alors guide na biso lokola yaza vraiment ayant droit aza mwana mabele ameka moki kotalisa biso est ce que érosion oyo bazokipe yango est ce que bazotala yango to bazotala yango te parce que makambo na moni epesi pasi epepesi mawa maloba mboka wayo bon érosion oyo ezaka boye te ntango banda otonga bandako osika ezo ezaka boye te c'est une négligence ya bango moko bakonzi ya bango moko ya OCC nde érosion ekomi boye so bandako esi etu bafanda ezaka batravailleur ya OCC bon toyebi te bando bimamituka bango ndenge nini mpo nde eza boye ezokola ti nzela ekobukana donc bango fo baluka solution na nzela kotala déjà nzela ebukani puisque na place oyo tozomona oyo nazomona oyo eza balabala na moni bandako eza place wana alors toyebi te mutu soki aza na mutuka na ye alinga kota anga kota yango na balabala oyo akota yango ndenge nini ata moto ekota te ata vélo ekota te même mutu ya makolo akota te parce que soki atieka apa aodinda na kati donc yango wana déjà érosion esi ekoli donc so baluki solution te na bakonzi ya OCC na bandako batonga batravaille na bango so bazwi solution te nzela nyonso ekolimo ekoma daa c'est trop tard bazwa daa solution avant tokota na mbula déjà mpo ntango batravaille bakoya kofanda bafanda ta ima alaise baza na nyonso courant mai tu eza nango mais eloko eboma bango eza kaka nzela oyo ya OCC. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Banane basengeli ba bongisa nzela o eza bango moko ba travailler OCC ou soit gouvernement ou soit banani. Bon ya libosé za nanu bango mono ba travailler ya OCC parce que bango nde babaka ba terre jaune awande créer érosion oyo. Awa ezaka nango zamba toyeba makambo wana te metant tema bango babaki ba terre jaune na bango bandi ko samisa bango kotonga bango ba travailler ndi kumbi bango moko avant gouvernement luka solution bango no bata OCC ba mi luka solution ya place na bango ça bakoyoka na gouvernement ba batali nzela o ndenge ezali bakoyoka na tout ça po nzela o bon to meka ko bikisa pe ba un peu bandako ya population eza nzinga moi les gens ndako wana déjà ko batuko ni ko perdre ngo déjà bandi mire ko peut-être ko na ngazai na pota bikanda kuniza ko ya tala boye ndako déjà ko dans OCC basangana na gouvernement ba eba ko bongisa nzela o poso bandako na bango isili pe fo ba tsaka makadam so ba tse makadam ba se terrasse bandako kuna ti na se na kuna na re ma nyonso ndo sopanaka kuna ba tekunda da ba terrasse eza donc ba sali makadam ya bien ba tse ba terrasse ngambo na ngambo o pe permis bango moko pe so e mata malembe ti e koma bandako na bango net kuna yango de mata e koma ti na bandako na bango donc so balalisi makambo o komona na bandako na bango nyonso pe kobuka na bango ba sala perse donc pour ça perse te baya déjà baya déjà ba place soit danger makaso c'est pas facile hein pona si connait ti boton ba mbula minene weya et tondi sesiko e uzana ba risque tondene uzana risque makasi poso mbula nde mai ndi mtebuka ka érosion bambule beta bana tongo ti poko mso mona pazo mona te ayeka du akoti dindi donc eza déjà risque pona bana baza koto ndinga mwana beba ko za ngulu mbi ba te mona za ko risque pe boye akoyi problème ezami donc faut ba luka solution déjà bata OCC ba luka solution pona ba travailler na ba bandako ba tongeli ba peu pona population o eza ndinga po baza na sécurité mona bien na pona érosion o donc ba konza OCC ba luka solution nzia bon sono ba peut-être ba o ba mimela ba message à mabe de bo filmer bien ba ntango ba mona ke érosion de komi boye baya ba découvrir érosion ekomi awa peut-être ba ko savoir oui peut-être pesa ba tumsu ba tonga mais bazaka na bango te ba yaka pété oui na nzela bilili ba mona nzela ngone ekomi banda ko oyo banda ko fanda nzela bango bando yela ndenge bebi boye ba miluka da solution ba konza moi je ne crois pas que bango ba yebi parce que so ba yeba ki ba kotika nzela te ba tongi banda na bango kitoko ba tika nzela saka boye ba oya ba oleka na nzela ni. Moi je crois que bavanda na bandako en tout cas ngana beleli bino ba travailleurs nyonso OCC o bandako na bino eza awa botala nzela na bino quand même to lexel bino na nzela bilili bo se manifester na kati ya biso podcast botala nzela na bino bondo yela po ke na bandako bino botongi bandako bino bokufanda ou soit bokotsa bandeko ou soit ba locataire botala ngo boza na risque ya makasi donc il faut bokebite ti to bambule roya beaucoup plus perdre bandako en tout cas et hâtez-vous vraiment pour na koya ko bongisa et si kanabino merci beaucoup to zakina biso juste de passage mais na cadre découverte to moni et lo mo bien te to ko les kabongo te sont que to mekamuke ko lobelango merci beaucoup ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci ko ouais les voilà to komi bongo na
si tu total c'est bien que tu recommandes à quelques mètres et si ka aussi c'est à tongela ba travers nenda je crois bien on a besoin mona mais banda quand on musu c'est habité mais musu c'est inhabité donc yangwana et si kana bango ba tongel bango comme lié na bango ya kufandela oui quand vous avez un caméraman à zoomer puisque et j'ai une interdiction moto kokoma kuna na ntena kati yango toza na pene pene caméraman nanga azo zoomer pena pour que bomona banda kwango yangwana je sais pas et guide na biso na zongeli lisusu le roi to comme na site auto sepela ki komonisa cher internet siko tozo kende wapi bon surtout le na site awa ya OCC to kende justement na pagote na ndako o Mobutu abanda ko sala réunion. Mais pardon guide avant au kende déjà de l'autre côté na zomona banda ko muzitu to leki et puis moi to kende ndako muzitu ancien premier ministre bomona ngo abatonga 10 maisons mais nga exalé belé mais atonga mabele ya Daipen mabele ya l'état ndé l'été pekisa ki atonga te no tema bateka ki ba chef coutumier ndé bateka ki tama ke l'été ko yeba ke ba chef coutumier to ke comme ki guerre ba médecin ba somba ki ba ndoko wela ba chef coutumier na ba médecin na bité ndé bande ko wela mabele ngo banane ba bunda ba médecin sans frontières sans frontières parce que qui si simba ka l'état te ba médecin sans frontières ba longa ka to mo banda misana ba ko to pe ngambu kuna mindé da pe ba lona ba za lo po banda bapesa bango lopo bandolo na ba masangu na bango na ba café banda kolona ndo sunga biso population antele Daipen. Donc so na comprendre be banda ko nyos no mona musika cameraman me ko sumelenga banda ko wana banda ko nyos no mona na musika na ba rubuka ngo ba uzunti ba masangu to zalaka bandolo to nde bandolo na masangu o population to ndo buka bana plus de 500 plus de 800 hectares zalaka tangu bateke ba ko signer ba fomi kanda bandi ko teka nde ba stopa kuna batonga sute ka banda ko suki ya mwana wa mi ko tonga ba kanga justement bazila solo epesa mi babuka comme ça mindele bazungela mabno bango na masangu justement c'est ça ndaka muzitu pe babuka parce que azana mabela l'état ni au-dessus de la loi. OK ndeka lobi ni ne au-dessus de la loi donc même bandaka muzitu pe babuka ngo to koma wana tuzo koma wana tout de suite to tala bandaka muzitu ngo oyo bakubuka parce que ni ne au-dessus de la loi atonga ki bisika ya mabele ya l'état ekolongwa wana toke na ngambo kuna to lakise bino kuna nde pena isika grand histoire efandi histoire makasi efandi na ngambo wana bisika bandaka Mobutu ezalaki tomona ba site ebele kuna et puis to meka olobela pour faire play ba landina biso nyonso ya biso podcast. En tout cas ne zappez pas, restez toujours branchés à suivre. Oui to komi na site tolobaki ya bandako ya Ouazaki ministre Adolphe Muzitu, nous avons dit mais je suis au compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il dit mais je suis entré à OCC, au bino qui n'a dit maison déjà référence mounene, bandok oh malheureusement bandak on ils a la continuité, basa la continuité dans côté puisque ndé totoko lobani no décider la loi donc atonga kana mabele il y a l'état oh nyonso e kozana se mais pour nous vraiment explication en clair na tsung sa micro na ngai pa ya guide na biso makasi mwana ntela tongo to tambula na ye pour ameka ko pesi la pona site otozali site otozana site ya Daipen bandako ozomona ezaki bandako Muzitu atonga bato batekeki ezaka ba chef coutumier ayeba teke bandako eza ya mabele ya l'état koto nyonso ezaka ferme mabele ya ferme ya Daipen minde bandolo na ba matolo na ba masangu awa masangu hectare masangu babuki baloni babuki jusqu'à tant minde bazwaka répondre nge bateke bamoni ke minde ba umeli nde baki kovimisa fo mikanda bateki nde Muzitu atonga awa 10 maisons atonga na mabele ya l'état moya continuer ezate parce que bala baba kobuka ya mwana astopa nyonso zomona bandako nyonso koto batonga na mabele ya l'état ya Daipen eza mabele mikanda eza ya l'état ya Daipen nde baboya na micho ba mikotonga ndako na micho bakangi batie même si bagie bazaza na ba poste so monika camion zelo il faut bakanga na mutuka wana parce que eza mabele ya l'état nde mona tellement ki azape mutu ayebi mibeko ya l'état nde astopa pe makamne atonga sute système est-ce que alukaka meka moki ko négocier na l'état pour que batikele quand même espace soit ça peut sambongo afuta ba droit ndenge ezalaka ou soit à perdre penza à perdre penza lukaka négocier mais tellement que bon marmona bango moete baté anika soki ke bandima négociation mais ti lelo mona ke batia ba fenêtre bato bakota mais tellement moyen atonga sous testa ke baboya déjà kutu batiaka ba pasoda awa soki bamoni ke bato ne ba eko sa moko tonga bakanga bango policier baza nzinga miso to ba policier baza miso bango kuna batengi ba ota biso nde tolo ba parce que mabile o ezangambu o eza penda ya l'état domaine ya ntele Daipen
ya ferme ya Daipen mindele balona ba ferme ba masangu awa ali bateke ba ko sama na bonde ba ko tekela musique nde bateka place o eza risque donc place so tongi ese bameka muke kolandela bateke bateka babisiko bon bameka kolandela bango misusu mona ba perdre ba vie ne bon musu pe bakima bameka bao basoso mabele bameka kolandela tellement baza ba domination bon dossier la misusu mona le ponga tika na ya bosa avec koto bakobuka so tali miso mona babaka bazelu même batonga exacte to bamona nanu yemo numéro 1 ya musique nanu akati c'est que mabe de Jesus so que musique ando continuer pe belenga babima c'est musique mo bagangi metema yemo musique atiki atonga sute yango pesa moko banga batonga sute yango moinde pe aussi ça sala tek jeune atonga ba travailler ne banda kokuna nde bato profita population pe nde kota nde site ekoma mnene bwe eza pena Daipen eza site ya Daipen ngambo o eza penda Daipen ngambo o ndeza mbenzali me ngambo o eza penda mabele ya Daipen ya ferme ya Ntsele ya Daipen mabele bozomona ngambo eza ngo ya mbenzali chef Martin ngambo eza normalement eza donc ngambo eza na problème te ngambo a problème ka oyo mais ezaka pe koto ezaka ba médecins sans frontières bazaka na espace na bango nde bando kumdana ba chef coutumier banda ko ya ezaka makambo penda somo tellement que l'état qui se zwaka ete ndo moni makambo batika mete balonga faut baya banda misana bon ezaka penda des autres ko ba mama ko benga otonga espace na biso dans ezaka des autres ndo zame l'état déjà a maîtrisé makambo nyonso des alaki donc ngambo mabe place ezaka ba médecins sans frontières tellement ceci des amis donc ngambo kito mais ngambo eza penza mabele ya Daipen pour ngana travailler na ferme ya Ntsele kala te mona bazonga kolona masango baza soka mikande bimi wambo francophone ici mambo besila soka mikande bimi mona peni koye kobuka banda nyonso koto donc dozozonga kolona masango na biso banda kolona tina bango mona sokuna basima kuna otaba si sona comprendre banda ko nyonso kita ngambo nyonso kuna ezaka bandolo na masango poni bakutonga sute batia ba JR na ba poste ba JR bazaza so kota tonga oyo mamuteka te kilo na perdre so ngambo la ça va tonga na yo sa no so lingi mais koto eza mbele na biso ya Daipen ya Ntsele Daipen ya mindele nde eza ya l'état nde balona ba masango donc tous les présidents kotaka mboka oyebi ke mabele eza déjà ya Daipen tellement que bateke ki trop sinde ba meka koteka mais basimbi simbi pe ka te poda ba perdre na batonga ezate to kotamba na katso mona teke maso mota simbeli maso tonga kande suka kande pe suka même si na sekuna donc eza bon. Ok, merci beaucoup. Et tout le monde de chez mon papa. En tout cas, quand on est au Lobaka, mingi au Lobezate, Miss Moni, Matoy et Yoka, Ndenge, guide ne sommes kasi, azo meka muke ko pesa explication pour na comprendre mieux par rapport à l'explication nangai. Donc quand on est au Lobaka, ça vraiment banda ko ya Adolphe Muzito, wazaki ministre ya Congo na biso et le lois sous-ministre était donc tu kotozo bima bongo pour que to kende na elwana kuna déplace na bi histoire à makasi ya makasi et fandi. Merci beaucoup et na pesi ba mbote na nga ebele pa ya mon papa donc babi papa pleinement ya kombo ezolo ba papa ya bane belé ou mère na mwende na bisiko zali mwana Bruxelles à Tongo sans oublier maman Belinda Avancende babi ba bon séjour na kati ya Kinshasa original lelo ya dégâts donc kande to yokanaki donc match eza bien. Merci beaucoup. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way to biko to epena bisika na ebisa bino place o makambo evandi place o histoire makasi ezali eyande na ngambo to katisi oyo donc le quoi toi on a guide na biso makasi ya mona Ntsele 4-5 yenda ko meko pese la biso na ngambo tozali toza ngambo nini ngana ebiki babengi ngo entrée à abattoir toza na entrée abattoir wa Petro Congo te o to na entrée ya Ntsele Daipen donc entrée abattoir ya Ntsele Daipen malheureusement babomasu banyama te comment habiter donc bato vraiment va na kati mais muto ko expliquer on biso malamu koleka ezande guide o toza na ye. Papa, maloba omboka wayo meka muke ko talisa biso site otozali. Ato na site abattoir na Ntsele Daipen. Ezaka pesa bandu bo basoso na tanga mobutu. Mais si ta mobutu akufi kabele près ko zongo ba travers tema ba konzi ba yara mi ba mbongo nde simba kite yango wana
ekufaki mais koma bandako batravailleur kandi bavanda kuna oyo toza na entrée travailleur ya wapi bo bavova daipen ya batravailleur ya daipen nde bango bavandaka wana mosusu bandeko bango baya bavandaka wana place balubo basoso bavanda ofele to bazofutaka ofele na cadre take misusu basala kuna nde bazofanda leta nde moto epesa bango espace na bafanda mais misusu mpe bafutaka bazali est-ce que tokokota mpe tokemona nano abato yango eza ndenge nini tokokota nzela yango tokokota bomona abato ok merci wana na osepela mpe le grand caméraman ameka moke kobalola caméra ameka moke kozwa nano entrée ya bato yango ndenge yango ezali mpo tomona eza vraiment clôturé na banzete ya manga ok merci beaucoup nde tokende tokesola moke nzela na guide na biso ya makasi nde toyeba siko mekana kotalisa biso mwa moke banzete oyo eza bato balona to lisolo eza ndeni ezaka mpona entrée bato to ndeni omeka moke kobeta biso na mwa lisolo banzete oyo moto alona yango ezalaka mobutu ezalaka mpona protection depuis atanga mobutu banzete ezalaki mobutu banzete ezalaki mpona esthétique kaka terrasse ezalaka baplace mosusu bapont ezalaki nde moni batonga yango ezalaka dede mpona mpe bato oyo bamituka eyaka kozwa basoso endoleka awa terrasse oyo ezalaka basoso wana ezalaki pulaye mpe ya mobutu toujours te ezalaka toujours ya mobutu mais ntango ekomi na epoka kabila lepere ezalaki suka basoso ya leta kaka mais ntango oye kokufa nde batya bato batole oyo bozomona batole oyo ezalaki ntango ekufi bachinois bazwaka oyo bachinois bazwaka place oyo bandaka kotya bamateriel na bango mpo batonga na ngambo ndomoi ntango bachinois mpe bakenda contrat bango esila ndomoi daipene récupéra yango etie batravailleur da misusu bafandaka ofele misusu mpe baza bafutaka mbongo baza wana ouais sikoyo abattoir nde yango tokomi awa abattoir yango oyo place oyo na expliquaki bino ameka kofilma yango abattoir yango oyo place na sabino bando bomba basoso oyo ezaki entrée abattoir yango oyo place mona bango bafandi wana ezalaki place mituke bando kotya basoso ezwi koto nyonso ezalaki place bando kuna ezalaki pulaye esika bando bokola basoso bomba basoso batreyi moko ezalaka awa eka treyi moko ezalaka boye treyi moko ebaraka treyi ebaraka wana mpona ezalaka mwa sécurité kaka mpo koto nde base ezalaka na ngambo oyo ndomoni bato nyonso bafandaka bazalaki batravailleur ya daipen misusu mpe baza batravailleur ya daipen te bafandaka mosusu bafutelaka mbongo epa bapapa ya kala nde bafutisa baba mbongo oyo tomoni ezalaki place mobutu ando boma basoso abattoir kabila ya pere mpe bomaka basoso bangombe te ezalaka place boma basoso place boma bangombe mpe eza kuna toke bomona yango ezalaka enigme kaka ando boma basoso na abattoir yango ozomona awa yango mais basoso bazala lisu te bazala lisu te bachange bango place sikoyo batonga bango place ya sika boke toke découvrir bomona place bakoma koboma ya sika kuna kota ya fleuve kuna pemi na cité du parti nde abattoir ya sika ekoma na pulaye na place basalaka baaliment biloko bangulu na iyabe nyonso bokemona kuna mais ezalaka na époque ya kala abattoir ya kala mais eza so abattoir te echangea ekoma bandako bafandaka batravailleur ya daipen bafandaka awa na misusu batravailleur ya daipen te banonso basangisa bango bafandaka awa mais lelo siko tomona président mobutu mpe asona mazasa azalaka susu te lokwa oyo ezalaka esika na ye siko nde bato oyo bavandi bazwi bisika c'est bien bon mais est ce que bandeko mobutu bayaka kodéranger bango ou soit bango bafutaka mbongo bafuta yango epai bandeko mobutu mpa bana na ye ou soit ndenge nini bana mobutu bayaka awa te bana mobutu bayaka awa te parce que eza ndenge mosusu bana mobutu bakende na baterrain kuna ota bafifa nde badéclara terrain na bango mais awa bana mobutu bayaka te bafandaka lese moto adérange yango te ke bobima na place oyo aza te parce que le président Tshisekedi abi da place oyo ndenge ezali mwa mobutu ata dérange ko mabele tata nanga bobima etika mpe bino mpe toyoka te ke bana mobutu baya na daipen badéclara mabele ya tata bango soko badéclara kuna basima fifa bambele na bango eza kuna na ngambu nde bazodéclare mais awa badéclara te bafandi na bango taille makalme bakodérange bango te parce que président déjà abi place oyo eza domaine présidentiel bakoya te badérange bona bana mobutu mpe banda tofanda te toyoka te ke bayo bobima place oyo eza place mobutu te sikoso na comprendre bien bato bavandi awa eza kaka motu nyonso kaka neti ngai nakoya mpe nazwi ndako navandi ou soit eza kaka basi basoda to ndeni bon neti boye ngai nafandaka awa nalinga nabima nabengi yo ndeko na ngai oye ofandi comme le roi camp moko camp militaire to camp civil oyo toza na camp basoda awa nyonso omona toza na camp basoda camp civil mpe ezali na camp basoda camp civil eza kuna likolo oyo eza camp basoda place basoda bakengelaka bando kengela abattoir awa na ferme kuna likolo bango nde bazwa bisika bango nde bazwa bisika bafandaka awa
Ok, merci beaucoup. Dans ce tu comprends bien où ils camp militaire, camp civil pe eza kuna. Donc net il y a lobby avant da awa. So net linga longwana ako luka mutune moko aye ko tia awa. Na teki les places afanya rote quand on peut teki na teki place na ngato ka ni peso à 500 000 pe 500 000. Yo teka plus yo za soda, papa na za ki soda to neni. Papa na ngaza soda. Nazana aza soda, nazana droit so ina bima na teki ebele ba policier ba no fana fana amuna linga lungwa azu mutu mususu a remplacer. Honnête tout le monde major ndako mnene wana obima ok imitation na goma donc azote quand on pas mninga ne waza na grade ko la epo afanda wana jamais n'importe qui mais biso tona droit na rose appelle espace na biso na teki yango pe mutu pas beti angar na c'est ça. Ok, merci beaucoup cher internet en tout cas et restez toujours branchés quand on est bino que ma solo pene makasi histoire makasi et vandine awa donc quand on a le banam que chaîne de référence ezara moko il y a biso podcast où me sent toujours que perception information vraie d'information réelle. Quand on a bino les montage te collecté yé moko pena original na mabele en télé wazo me ko pêcher la pêcher na ma caméra bongo yé moko mwana mboka artiste koko safu donc quand de bozo mona wazo sala original bima bien oui tozo sala continuité ya masolo na biso ya découverte na commune en télé siko tozo ke bongo na paguette babi pagote oui tozo ke bongo na pagote esika Mobutu abandaki kofanda to ke peto yé bango elongo biso na bino to yeba pe sika ngo ekomi ndenge nini site yango eza ndenge nini eza siko président Mobutu ane ko vande na libota na ye donc eza place moko donc allez-y comprendre. Merci beaucoup, à suivre. Pagote mais na moni prince moi outi boyeti ekeboy je crois bien entrer à pagote en yango donc entrer pagote yango yo poko ma pagote faut entrer na yango outi abattoir vers pagote autosomona eza banda ko Mobutu tonga quand basoda ndozomona yango openes ko ndi quand basoda benga na kombo nini quand on a quand d'Aipen quand d'Aipen domaine tile mais ça divisé quand civil na quand basoda parce que auto na quand basoda entrer pagote yango donc entrer pagote yango biso tozara so que pagote entrer moi ka yango to ke kuna to bimia peka so to bimia ko ndo manzela cité mais entrer pagote yango o eza quand basoda. Ok, merci beaucoup et on a déjà ton quota babi entrer pagote yango yo ndako Mobutu ne on bengi pagote donc tozo kende déjà na vers ndako yango to ko yeba lelo koma ndenge nini et koma site o batu ba koma ko ya ko visiter o ba musicien lelo ba ya pe ba osa ba clip na bango ba wera ba fali beritier na saluer ba bisika bazali bazo ya pe na pagota wa ba okota pe ba osala ba clip na bango yango ya biso podcast etikali pe simate et kiti bongo na pagote pour biso pe to meka quand même ko découvrir yango ndenge yango ezali pour nous faire plaire ba na biso nyonso ya biso podcast. Merci beaucoup. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange. Ouais, siko tout ça vraiment nandaku ya le président Mobutu le défunt président Mobutu atika biso déjà depuis 1997 azaki président deuxième président il y a azaki premier président ya Zaïre donc ndenge toza awa toza vraiment nandaku na yantele kana kado totambo na guide nde on ko expliquer biso ba site nyos to oyo soki eza na ba kombo nini to bandi awa neti awa kombo nango eza nini awa to amebongo liebo place o Mobutu ara so lembi ondo ya fanda ming awa liebo so tena ngambu kuna la place to na delio moko ezalaka wana Mobutu ndo fanda mo avandi ba boblia dawa awa awa avana katikati delio no bimisa mai wana ni sondo boka ma awa na ezaki le roi piscine de mai wana boka yendo boka ma ana se ezaki le roi piscine donc mutako ye pasokoli na ye ezaki bon étage awa ezaki passerelle pesa banda kolela. Ok, on a touché un caméraman, on a mis comme qui cause mais et puis non. Moni wana ezika kana kaki. Mbula mo ebeta kande kaki e ya wana eziki sa place wana mona batole ezate. Tant kaki zongo bandozika malembe to yaka biso ne sukutu baba tune sokoto to yaka. To anda kotala ndenge ezozika ba mabaye koya to profiter zona ba makala kolambela kana ba mabaye koya kana
ya moto wana nda kobimisa. Bon. Et puis nazomona ba nini kuna escalier moko eza kuna. Je sais pas si wana eza kombo nini. Wana escalier ezaki lokola pont. Po avant osolungwe kuna po ya awa. Escalier wana. Ezaki lokola pont akoza afandi likolo neti yaki efanda pesi balio eza abanda koleka mingi escalier wana. Par escalier par escalier vanda ki entrer mususu na sa mabanga ba moela wana pe entrer pe ezalaki su wana se ba mabanga ando vanda pe kuna lion musu pe ezalaki kuna. Place omoni boraneza lion pe ezalaki wana ando bimisa pe mai ba soko ta pembeni mona ba tiomo wana pe ando bimisa mai tout ando bimisa ndo boka makaka na place la piscine oyo ndo boka makaka wana. Et puis to mona kuna susu wana ezalaki pariot place ya zoma malili atambo lembi lakini ba place ebele ya zoma malili donc place ezalaki senti batu baye kotala ando tambusa bango ando tambola mingi tina se awa na banda okundi muso azaki wana se ya mabele wana na place muso ezalaki wana oyo banda mingi kovanda. Ok, merci beaucoup. Mais toujours moi pe susu immeuble awa ndako yango nde ezalaki ndako oyo mo banda kofanda. Mais ndako ya banda penza président Mobutu banda ovanda penza nde yango po biso tobotami ana se tokoli awa nga nazaki na âge à 2 ans maman expliquer nga na mona Mobutu mais na âge à 2 ans na miyeba te ko Mobutu mais na mona ka mais na zairo ndi na zabu nga na botami awa na koli awa na meli mabe na nga awa banda ko ya awa ko vanda awa banda so ba soda bazalaka awa tondo vanda biso so awa ezaka dans les bons awa tout ezaka penda ba courir zalaka ba tout to beta bale na bana ba soda awa tondo beta na bango bale awa na 4 awa. Ok, merci beaucoup. Et wana toko sala muke sous descente kuna moi vite pour que tobima pour na ngonga na biso ezo qui déjà kokoka. Merci beaucoup à suivre. Siko to pousseni pena pempena ndako ngonde tozomona. Siko mekana ko tel mais pourquoi ndako ngo ikomi puisque to mona ba vitre ezaki na ba vitre mais to mona ba vitre ezali sauté comme c'est panzani ne peut-être ba tumba silika ka ba ya ba panza to kande ko mona ngo de labré yango etikali bon to mona vanda kongo c'est comme pena de labré mekana ko tel pour na nini. Bon, si bandoko koma boye ezaka ntango na train fidèle ntango bato bakoti epanzanaka nde bazwaka basoda bagr batiaka bango awa babanda kovanda ti babanda komaltraite bacivile nde omoni Kabila asili kaka apesa soda mo $200 nde atongela bango bandako na pagode ntango bango bakei awa etikali vide nde omonaki ale population ebanda koya koyiba mabaya bavitre kopanza nde koma boda basika banda bando vanda awa Kabila nde moto abengana bango mpo bando massacre population kobeta population koboma mpo masasi pamba nde moni ava babima na kanda nde moni ava babima batikala kopanza ezaka déjà na population ko ebanda kovanda awa ezalaki basoda bando vanda awa na basi nde bango na bana tondo asakana na bango awa ntango bamoni makambo eleki nde bapesa bango rapport pa président kwana époque ya Kabila nde président Kabila abenganaka bango apesa bango $200 apesa bango place na seta nde omoni bango mpe balongwa awa nde etikalaki place mo bato bando ya kota na ndenge mo beka oyo osali tourisme okei ezalaka mpenza zamba nde mo bato tourisme nde mo bakati boye mais ezalaka mpenza dans les bons bikeko ato omona place omoni mabanga eza ndako asanga bele ezalaki wana ezali tokozwa baimage na bandako asanga belane ezali donc ti lelo eza ndako asanga belane eza ekinda ntina cité nozomona awa nyonso ezalaka bien mais bagigere nde banda ovanda awa otoza so bagigere ezalaka président de la république nde apesaki ntango apesi bato so bafanda awa kobeta population masasi kobota bato biloko ndenge omoni président sili kaka nde abenganaka bango apesa soda mo $200 nde babi. Mais non, c'est pas peine na cameraman nanga oui ndinga zo balancer déjà bozomona mais nazomona pesi ko de l'autre côté na mabangwa mineno nebite nini ngisa likolo kuna. Bon, mabanga mineno ezaki eza lokola pont ya bando leka na se kuna likolo ezaka kiti place omoni wana lion wana banda kofanda wana Mobutu ndo se reposer wana so afandi wana amona banda kutunsi eza na kan na so afandi da kuna mona mutu nyonso kuna déjà banda ndenga zoela so alembi ya bando fanda mingi likolo donc ndo mwende koma boye lion wana bayiba e bato bateka donc mabaya na ezika na kaki donc bapoto nyonso omona o bapoto nyonso omona mona ezaka baminda nde ezalaka wana yaka soki ya na buto ya poto mais ebeba déjà nde bazonga ba renouveler ndo moni ekoma boye donc ezalaka babibi sont déjà nde ba soda nde babibi sont entanga ka basoda nde babibi sont au Kabila chaka ande alongola bango avant bakende pe bapiyaka biloko ebele basoda bapiya bavitre bapiya biloko bien ezalaka baporte mabaya bapiya te babake balongwa. Mais c'est possible ebonga nango ekobonga eza soki gouvernement nde kootya maboko mpo ebonga ministre ya tourisme akopesa rapport président ya république ebonga nango mpo banda kobongisa batiaki bavi ozomona contener wana na baprix mo batiaka na mpo banda kobongisa
ndo moni ba stopper na misala on te bité so ba stopper pour ani mais so ko bongisa ngo ko bongisa ba japonais ba sa ko ndeba ko bongisa so biso mo ba congolais to e simba non. OK, merci beaucoup en tout cas ndeka bozo mona na musika donc cameraman nanga balancer linga pena ba image awa nde bozo mona ndako président Mobutu bana ko fanda yango oyo nde tozwi mo explication mokedo ki minga ko lebezate miso moni mato yoki ndenge ndako ngo lelo koma délabré en tout cas ezaki bijou ezo mona na pena ke ezaki bijou mais lelo sur de l'abriment avancé ouais donc ezana bandako ya Samabele moyen kokota tina baseko déjà te pour molile eza makasi et puis bagarde présidentielle donc bazape libanda bazolandela biso kande tozo mekosala mwa découverte na biso yontuele mena idéologie kaka ya découverte toza na ngonde to sepelaki pena to mekamuki ko pesela mwa babilili mwa ba image ya ndako ya défunt président Mobutu mais espérons que ekobonga parce que ezaki vraiment bijou ezo monana. Merci beaucoup et wana déjà to ko mobima na biso quand tu as chaîne na biso eza chaîne moke pesa biso ba information vraie ba information réelle ndé to sepelé ko kota lokwa to yaki na content télé to sepelé ko kota tina ndako le défunt président Mobutu azaki ko vanda na famille naye. Merci beaucoup et wana to komi na biso vraiment kobima. Merci. Ouais quand de bozo mona na bilili donc to uti na ndako sika défunt président Mobutu banda ozala na famille naye na télé. En tout cas, Tomeki ko balancer ba image na kati malgré tout ozui mingité et parce que bagarde présidentielle bazawana Tomeki ka ko jwa moi l'essentiel ya olakisa bisikango bomoni sika piscine ezalaki sika lion azaki ko sanza mai et comment vraiment délabré et na yebité guide sikonde to bimi awa ndé to bimi déjà libanda ya ndako ya défunt président Mobutu sikoyo destination biso tozo kende wapi destination so so longa tozo kende na pisculture place Mobutu tonga mazipa na e eza place ya mbisi ne banda pa ko uta so la poso ya mbisi ba kana mazipa na bazuli mbisi mais mazipa ngo ekufa ba renouveler ngo mais bokene bomona ka ndenge misala ezo sala makuna bazo tonga ba misusu ya sika ya sika siko ezala pona nani ya sika eza bon pona tourisme moi visite moi tika masanga wana olie kozala wana bato mazipa sika kozala bokende bomona ngona ngamba pe bomona babilanga ndenge ezali donc bomona penda bilanga o ndembi penda nsele pesa utaka kota ya piskiti pesa okende kuna bomona ngo. OK, siko mutuna nangeza boye guide sika to uchi na ndako ya défunt président Mobutu tomoni ba soda garde présidentielle bazali banda siko ndeti ndako ngo et comment si qu'on a responsabilité ya nani ya famille naye parce que yene Mobutu mutatonga inda ko ngondo ba japonais batongaka siko responsabilité za na maboka na nani ya ba famille naye ya l'état to ndene responsabilité nda ko wana micho eza ya l'état eza responsabilité Mobutu mutatonga ki mais l'état récupère ngomuni batie ba JR wana pa nini eza ya l'état zanga Mobutu ye banda ko boya ko na gouvernement pour récupérer bien papa naye. Tant on a l'élection 2011 a été postulé à Yakiti Awa aya awa na sele nga zanga Mobutu to mona e to sola na e belé na ngambo aya tina pagoti mais aya akota na pagoti ba soda baboya ka akota na pagoti. Pourquoi? Parce que ça le pont à papa na e baboya ka akota parce que ba bikaza mona na peut-être aya ko zelo ko sati peut-être aya ko samulo ko mona baboya ka akota mais ba bena ba image na musika c'est jusqu'à mener na biloko mutu sura kota rozwa. Bon jusqu'à maintenant o ebomba na Samabele ti lelo fon efunga mate ndaka Samabele wana fongola wana tisiko fe funga makana ba beta ba masasi okote mutu nyonso ya ndenge na ndenge fongola tikala funga mate funga minding makana makila na nde zanga Mobutu tanga ayaki le 2011 a ko postuler bon biso so ba c'est to voter qui tant to voter à côté du gouvernement a récupérer mi candidat ya papa na koto nyonso ndo monsiko babandina na mabele ya leka FIFA kuna babandila ko récupérer kuna to ebite koto akokoma to ebite so azana makasa akokoma akokoka leta na force ya emoko to ebite donc to talele kame kuna otaba FIFA kuna déjà place ne bango mikanda da azwaki o azwa abanda da ko récupérer kuna da na koto ba FIFA kuna en tout cas na tirer intention nanga na ilo mo ucholo ba awa eza na ndako porte mona Samabele kuna e kangama babeta masasi mais ifungwa mati ifungwa makana makila ya Mobutu maintenant lelo lokwa Mobutu azate
so bazwi makila mwana na ezanga mobutu batie kofungola to etikali nango kabongo pour de bon eloko oyo mpe peut-être baboya mwana azanga mobutu akota mpo makila azanga mobutu ya mwana mobutu eza makila mobutu si moto abota baboyaka ya kota peut-être mpo na wana mpo nde batie basoda wana ezali seki te eza biloko mosusu ya bien eza wana yango mona baboya sikoyo bango bongo bazogere yango makila na bango kofungola porte yango to ndenge nini bon bango bazogere toyebi te suite no ndenge kozala mais badiama eza na baor eza na badollar to ndenge eza na bagrand baarme oyo mpenza ekoservi mboka oyo ya bomba na se babiloko ya bien eza wana donc na époque ya tous les présidents akota wana bakoka kofungola yango te eza tellement molili banyama mabe baza kuna soko atiaka banyama mabe batinda bon tozalaka na mbwa mona biso komona ezalaka prince kande bambwa bakota kuna mbwa azonga te mbwa ganga esila oyo eswaka ye toyebi te yango place ana danger bato bakotaka te ye moko andi moto andi okota peut-être yango wana zanga aza mposa découvrir ayebi secret nini oyo ekofungola porte wana yango wana aza mposa récupérer place naison na pourquoi pas batika eka akota toyeba nini yango ekosalama après kokota na ye toyebi te mpo ani oyo nécessaire batika ye donc zanga na minute ata nde bagere bazan soki kaka zanga mobutu aye ata kongo mpe bango na mbongo ebele toyebi te soki bandimi akota bato bazala bere eza nde basoda oyo baza na kati peut-être so batika azanga aya awa na ntango ya baélection akota baboya ye akota na kati toyebi te tozela suite ya makambo eza ndenge nini mpo ye moko deya arécupéré deya bakota fifa kuna azwaka malembe kote mais normalement mabele tozofanda eza ya mobutu mikanda nango ezali tellement président aza en place moye barécupérant eza te baza na pouvoir te ya korécupérer en place président aza en place. Ok, merci beaucoup. Bino bolandi guide ndenge asili kopesa explication mie ke ngai ameki kobeta mwa moke lisolo ya ndako wana ya Samabele alobi baboyaka na bango mwana mobutu akende kofungola epi batinda mbwa na bango akota na kati me azonga te bayebi te mbwa atikali ne kuna kutani na bandeko ne mbwa be bandeko ne banyama kuna babandi na bango kosala famille to ndenge nini allez-y comprendre donc mingi olobi eza te tozobima bongo toki na site mosusu selon ndenge guide azoko mema biso. Merci beaucoup et na opesa vraiment bambote na nga ebele epa ya mama ona linga mingi babiso okena kuna na kikolo panga kuna na Luanda mama Hortense Tansia na linga ke ya dégâts donc babiso so luka linette ya sorte nyonso nulle part ailleurs kuna na kikolo panga epa ya mama Hortense Tansia na peso ba mbote belé na musika bisiko zali umela et à suivre. Mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po musika ouais siko to komi bongo na EP Mobutu seseko babi ekolo ndetangisi ba papa tangisi ba mama dans ce qui s'appelle école ya Kalamakasi babi bourgmestre Ntelepe atanga amen ngana sepela yo mo guide makasi mona ntela 4 et 5 o mi ko pesela et yo ndom to expliquer bien bisiko toza to na école EP Mobutu nga bande école première na nga awa na école oyo ezaki boete ezaka batola biternité et ekoma boye pona nini c'est moto otanga mpepa mbule yaka batoli koye ezokisa bana ndenge bakonditant baka rapport wana seri mosengo waza ton président Mobutu asala ki ezaki kana batoli eternité ezaki eternité yaki boete nde tango mosengo yoki makamke école catholique bana batoli koyelaki bango biternité bazokaki nde omoni yango wana batinda batoli oyo ndimo batonga batoli oyo école mo bien bani ebele baka colonie bourgmestre nsela atangi awa donc bapapa na biso bakolo ebele même si bana Mobutu bango mpe batangi na école oyo eza école ya kala yango babenga EP Mobutu so tangi bakomena EP Mobutu seseko so omonaka komena seseko donc Mobutu moto atonga yango kuna ezalaki terrain tondo obeta bale moi gymnastique terrain ezalaki wana eza primaire secondaire baoption mpe ezali tokoli mingi awa ozomona pembe wana eza ferme ya basoso Mobutu pe ka mutatonga donc omona abatu bafanda awa eza bansi sikona motuna nga eza boye guide na biso nde siko lelo président Mobutu azate nde école na eti lelo eza Mobutu et puis un Mobutu seko siko eza na gérance ya nani l'état kaka ou soit ba famille na ye ou soit ndenge nini eza gérance ya l'état te eza gérance ya catholique donc eza école catholique conventionnelle catholique eza privé des écoles catholiques
bato bafandaka baza baenseignant mpe baza baenseignant awa nde bato bavanda soza enseignant te kovanda te directeur ekole avandaka baprofesseur kana kati kuna eza bandako bafanda bapesa bango bafanda ezalaka bandako te ezalaka badepot mais tellement que vi ke baenseignant mosusu akuta bakongo aye espace efanda ya te ndenge basokoli mpe bapesi place avandi awa bana ozomona eza bana colonie bato baotaka ti bagombe baka colonie apo basepela na ekole oyo eza bien penso batongo ezalaka bien tokokota mpe na kati oui pas de problème tokobaluka boye tokota ti na kati. Ok, merci beaucoup. Donc, tout ça vraiment, na EP1ED, Mobutu Sese Seko, quand les besoins mona donc toujours qui na kati, pour que kota na kati école tout mon appé, n'engue yango eza malgré tout bana bazana congé ba autant até, mais eza na moi batu bana kati kuna to mekapé ko mona bango. Merci beaucoup. Ouais, tout ça et puis Mobutu, donc ancien école yango. Batata biso batangi bayanso batangi en école donc monsieur mais ça en formant ngati le naza diplômé na 600 na peda mais ça en formant monsieur Freddy ancien mutatangi sana ba yana biso liboso ya yebi monsieur mutatangi ça atangi sanga monsieur. Wow, donc tout monde peut monsieur Freddy awa donc ça tombe très bien. Tout cela na monsieur Freddy Moukié pour na école ya EP1 et D Mobutu Sese Seko. Bonjour monsieur Freddy. Bonjour maman. Oui, monsieur Freddy en tout cas ngana sepeli ko mona o makasi. Ndongo tengsi guide na biso makasi mona ntela tongo ya 4/5 de no loba. Donc il peut na doyen na ntele parce que ba site ozo mi biso non dit jamais vu. To kote npeso na les grands profs, les grands messieurs monsieur Freddy. Ma mega ko bete biso mo mokeli solo ya école oya Mobutu Sese Seko. Hein, kuku wendo wazabanga ngana bakisi. Et puis Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, ils ont fondé en 1967 par Mobutu Sese Seko. Ngai effectivement na bandaki musala na ngawa na 1983 comme doyen ya makasi n'école comme enseignant. Ti na evre na tangisi bana ebele en l'occurrence mwana na nga lelo na moni na sepeli makasi. Donc na bandi wana na matina komi sirekola wa na komi directeur adjoint kaka ne pe Mobutu. Wow, ba mesi banuna raté tela komi le roi mwana ya tengda mwana utatangisa mandefu ebele mais monsieur ça la mandefu te. Vraiment monsieur Freddy félicitations ebele puisque depuis 83 ozana EP1 et D Mobutu Sese Seko kukuwendo azabanga. Vraiment merci beaucoup monsieur mais kana ko ebisa biso parce que le défunt président Mobutu azara souchouté. Mais c'est quoi, c'est la gérance ya nani, ya famille na ye, ya l'état tondengene. Comment la gérance à l'état catholique, comment conventionné catholique. Catholique ne ba tu ba gérer biso, l'état peut azo gérer biso. C'est famille na ye na côté mo mbilinga te par rapport ya batu mususu nde ba récupérer et loko papa na banga tonga. Ba cha mbilinga te. Donc ba cha mbilinga te tikala kaka na niveau ya catholique a gérer ka. L'état ne mutafutaka école. Ok, merci beaucoup. Et Wanezaki, monsieur Freddy, mais quand on remet pour l'enseignement, nous avons un calendrier bandi Moussa depuis 1983. Le lot en 2023, déjà 40 ans. 40 ans déjà. Waouh, c'est beaucoup. 40 ans, c'est beaucoup. Donc, ce n'est pas 4 mois, 4 ans, mais c'est 40 ans. Waouh. Enseignement à Kala. Nelelo. Eza échange to eza kande bonne ko pesi la ndenge yango eza poto yo kaka bino bana lelo kotanga ya lelo e ko kanda nte kotanga ya tango na biso kala tango biso to bandaka to simba école ezalaka vraiment très bien donc bana bazalaki discipliné bana bazalaki obéissant hein? Donc politesse moko akosakana te mais lelo en tout cas ezo simba kaka te vous vous mieux placé pour telle exception monsieur Freddy pourquoi comme bongo bon et comment bongo parce que et kotaka système ya oyo ya kofuta bambongo donc et comme la biso mo passer maman ko yaka ou bien papa zo interview non mwana nanga ezala zuite il faut passer la classe na futa mbongo corrompre donc il faut corruption donc eza makasi yango na omoni ke enseignement e bandiko kita. Est-ce que l'enseignement est calme? Tu peux récupérer un hôtel ou soit tu après demain ou soit tu demain tu peux récupérer l'enseignement wanati. Non, tu peux récupérer un tu peux récupérer un biso na baboti photo lo balangage moko. Bo ba yotinde la biso bana. Bango se ba lo balangage mususu. Biso peto lo balangage mususu. Quel langage donc c'est que ceux qui m'ont azuité à répondre bon. Ceux qui m'ont azuité. Ceux qui azui. Ce que Azama était a doublé classe,
po azwa susu mayele koki po amata lisusu classe ezaka na mona kala bato doublé azwi ta doublé mais lelo comme si bato badouble asu te classe eza na retard te il faut conscience ya biso baboti ye travailler mwana soki azwi te tokoforce ye année prochaine po azwa mayele po asala nini amata rentrée à Touro eza prévu quand rentrée à Touro eza prévu le 4 septembre 4 septembre. 4 septembre, lundi le 4 septembre. Merci beaucoup. Mais maintenant, moi, Liloba, non, il y a Souka, Liloba, Souka, parce que nous sommes encore en vie. Moi, Liloba, poto meko kabwana. Bon, Liloba, nanga, ya na uti Liloba. Na remercier moi nanga. Pour na bien te, na yo mona na kutani na ba journaliste. Donc na remercier ndenge ya lobi na bino. Que biso toza ancien, toza ba formateur. Toza wana poto former ba nga kutu. Na sepeli ndenge na moni ye po epesi ngai esengo ye aye kopresente ngai en tout cas mayelo aza nango na comprendre que mayelo ngai uti epa na yo en tout cas longonya mingi parce que oenseignant qui est pas malamu parce que ti totambola na ye non catastrophe na biso qui déjà na début que eza dégâts c'est bon donc na sepeli makasi donc na ndenge na moni na sepeli po ba fruit na nga hein oyo nga na formé il faut ba pesa nga honneur il faut ezala ketala oyo muta forma nga pona komi boy en tout cas ba fleur ébélé papa Freddy ba fleur ébélé parce que muto yo enseignant lelo pena donc ya opia makambu nga bangi makasi sango bazali ba ingénieur bazali ba docteur bazali ébélé nakutana kana bazali. Merci beaucoup papa Freddy biso to koti mukie na kati merci beaucoup quand de botu kolanda donc minga olobeza tende to ba mise moni mato yoki on ezaki monsieur Freddy pena wa meki ko pêche la biso bien depuis école au institut il y a EP1 et 2 Mobutu CCC kokuwendo wazabanga muta bana ko bangisa population et donc ameko pêche la banda ezaki créé en 1967 nenga lobi donc il est déjà ba année ebelé ya bandi musala en 1983 sur école azaka adjoint sur école. Ok. Ouais, quand on a domaine tout ça nango, siko na moni pe poulain olobaki. Oyo oh président Mobutu tonga hein. Ba benga ngo ferme nini? Ferme in. Ferme in de l'action. Ferme 4 ferme liboso ba. Ferme in. Ferme liboso ndo tonga ngo. OK. De ba soso baza kuna. Ba soso baza. Qui ne so tolia ration na compagnie utande awa. O ne so bolia ka uta anasel. Daipen. So monima ki kuna ba chakasha daipen. On a déjà vraiment il faut son bon pour et utara awa na nsele daipen. OK. Uta ana nsele daipen. Nous on a oba bâtiment au bout de ton ferme in. Les a ferme 5 ils a place ba bomba ba mak. Ferme 4 ils a place ba soso ba so ba comme na age à boire ba mak ba longo ba ti bona ferme 5 de bande ko boire ba mak. Allez, de mak ne comme ba super. Ba fula ba on peut péter ba foulier pour sous ça quoi le moment de boire ba mak. A botami lelo maman le bande boire ba mak. Ah ils a bon côté. Ils a bon côté ah ils a ba produit ba pesa ka bango et bo tsa ba to ba matrice pour ba de boire ba mak. So on a age mo ba beta mo ba tonga ba beta ba ngale et après ba kata ba mo ko bien on débécage. Non ba kata ba on pa nini so ka ba ki mak ba mo ba lia ba do da ba mak wana. So ba kata ba mo ko na ka to so ba ki mo sa salibwe. À côté de la maki on attendait on a fermé 5 la maki nyonso ils a 5 bâtiments moko et coûte à 13 000 soso bâtiment moko 13 000 soso chaque jour soso moko aboka maki moko mais na mboka biso to kokeli la maki te mais surtout chaque jour no bâtiment moko to aura 13 000 maki chaque jour de misa 13 000 maki 13 000 fois 5 bâtiments. Oui, par jour. Mais pourquoi il y a moto qui la machine à RDC? Bon, ok la machine parce que bon, ils ont un supermarché mine. Ba kondi ceux qui battent on pendant quand il y a ma casse au komona que ba maki a bimara mingi. Na maki otolia mami, elia mami ah na c'est pas supermarché ceux qui na Willery. Na ni Willery wana omona ba maki ba niveau d'Aipen eza wana système sur niveau d'Aipen ceux qui na quartier omona na Pascal omona même si na ville. Mais na mboka na biso tozozwa 13 000 maki par jour. Tu me connais qu'on le entre nous. Hein? 13 000 maki multiplié fois combien? Fois 5. Fois 5. Et tu me ba mathématicien, tu me connais bang machine. Et c'est le coup la
13 000 maki multiplié par 5 par 10 déjà na 1 300 000 hein? Et puis divisé par D, bah mathématicien bossa la calcul. Alors je sais pas pourquoi Namboka Nabiso lik manko. Faut ça la 1000 francs, 900 francs. Bon, ah bah ce soit voir un maki, et ça un maki a des jaunes. Et ça des sortes à maki. Un maki aux amis nene milai, sauf pendant que vous quand vous mangez mami balé. Ndé on était comme cher. Plateau maki a 12 000 les a. Plateau maki a 7 000 les a, 9 000 les a. Point ni les a maki par maki. C'est un mouquet. Il y a moins moyen, mais pourquoi cher bon 12 000 c'est $5. Bon. Mais bilo et botamaka na mboka na biso moko. Bon, so bata ba produit au bazo les sarabango ba kiso bazo pe sarabango. Botambango bango. Da botami lelo so so botami lelo. Lobi ba pe produit. Bon ba ndako somba ba aliment libosa ndo uta na libanda pe mais biso moto komi ko saba aliment awa. C'est maki okita. Maki bon total non baba ma okita mais total non mais pour le moment maki penza ezebele. Soki ba so so ba komi na ajaro moi kama qui ici après ba misi bona wenze ba mitiko koteka bango koteka bango bando boka maki rare soko ba petit poussin o baza awa nde ba matcha bango soko kuna ba koli ale ba tubi ba tonga wana nde we osaki fo bando boka ba tubi ba tonga ba tiki bango te ba kola pona nini fo ba tubi ba tonga bon soki ba tiki bango ba kola bongo bando boka maki nde bando boka boite ba kisi wana mte ba boka maki so ba koli makasi pe bando en désordre nde mo bando ba soko boka maki par bâtiment. Donc, pour on l'a on a beaucoup de 3 heures au Congo yango allez petit na camion qui kana ba dépôt. OK, merci beaucoup et on est déjà qui li solo ya poulaye ndeto siko beta mais nazo mona pe immeuble mo ya mulai kuna na bité mekano ko sa moi commentaire sur ces années. Immeuble o mulai eza immeuble mobutu mutu atonga kango. Wana singa caméra mena me ko balancer moi muke caméra. Pour que ya bendela biso pena immeuble wana mulai tozo mona kuna na musika wana na musika wana na sena ngonde ndako ya président de la république azalaka wana mobuta tonga ngo apota ngo bebi président actuel nde azalaka wana ezaka ya beba me kabila mutu abongisa kango ton kabila bongisa ngo ndale Tshisekedi pita ngaye arranger ngo le dans tous les présidents bakota na mboka bandova na kana na ndako wana na sena ngomuna pa ba soda baza hôpital peza wana ba GP za wana ba charge de commande des apps bien sécurité donc kuna pena sécurité ma casse ça de ba ventilité kuna ndozo mona. OK, merci beaucoup et siko ndeto longwe ana poulaye to okipe moi lisolo mukie immeuble wana ndako président siko toke wapi to ki nesko na piskiti place mobutu a pesi mbisi mobutu abanda ko lia banda ko uta na piskiti ce qui mobutu na cité ala posalia o libundu o nina o nini apeska commande na buna bake bakangele na lizipa baeli piskiti wana tango mobutu ekufaki ekomaki salite bato bazo sa ba besoin na bango wana ti mai penda esilaki ndenge tango na pour kabila ba renouveler ki on mais simba kité tango ba ko renouveler tango pour mobutu ya Tshisekedi a ozomona omona ke so doke kuna bomona ba zelu ba brique bomona ba ba tol à verre ya sika po ezaki pa matiti ba tie bâche ba tol à verre ya sika bomona pelande ba komi wana de yo pas site touristique oye penda moi famille na bino boye bo visiter ba mbisi ba maeza wana bo sokoli tout consort mais bazo sala ngona OK mon de zonga penda ndenge za po ministre wa tourisme ba tia sika nde mutu azo kozongisa ngo renouveler on sima na mwana omona babilanga nous sommes na bandita nyonso nwindo na sina ngo bandembi ndunda nga epina tout babilanga nde mutu serveur biso population pour vivre bien biso to tanga mbonga bilanga bayaka na série mo beke nyonso mona bilanga baki na série mo ke babuka ngo balonga babilanga nde to déclarer to kenda biso nyonso ti na cité pas président tous les mutasala na bilanga tongo sur l'époque Kabila tukena nini babwa soto kota chama ke temo kabima allez to de na lingala bazo expliquer na bango ki swali ndenga loba na soto za calme ba benga na subi sote ndemo to fanda boy pona président da boya ka sote me da to lungwa kai nyonso zo mona eza terrain mobutu parce que za terrain mobutu dozo mona boy tout pisculture bilango pe mobutu ka bien mobutu te espace c'est un espace na o bilanga terrain na so za na susu basomba tanga pe na ko yozo mo espace na na bilanga soko sombi na micho espace za sute parce que ko somba espace na yo batekeli yo sande boyo ka ko pia 700 000 olo na bandunda bangainga bandembi ya oteka pe bénéfice za pe wana donc biso na commune entière na dai pe ni awa to viva na bilanga
baya so basisi bakasa babilanga biso sisi bakasa mbonga bilanga bamusu ba faire voyage bana bona poto kana mbonga bilanga na bilanga tellement eza pena na mbonga ebele yango mona c'est asoki bilanga ate to vivre te. Ok, merci beaucoup en tout cas guide penza yantela umela aumela pena mona mayele belé quand on bengi donc mona ntila 4-5 donc doyen pena ya makasi doyen pena lekina batata na explication donc explication eza dégâts donc c'est terrible quand on a zoloba. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement vous s'abonner et pour que vous ratez certaines informations net information ni par ailleurs car on a biso podcast donc c'est pas donné à tout le monde et puis ça me l'appelle tout le chaîne T kakana yabiso podcast na ngo bobo sanate ko s'abonner massivement et puis tout ça na peine na besoin ya ba commentaire na bino tout ça na besoin ba remarque na bino bisika ni ngo bo mona ba remarque ezali bo mekam ki obenga biso numéro ezo na télévision pour que bo pesa ba remarque na bino par rapport à musala o bozo toujours au sala et puis bozanga te ko encourager moi encourager ça la bien na musala ça la bien na musala donc mingi le bizate bino mo bozo mona merci beaucoup et toujours kita bongo kuna na site toujours kende pour que tout travail maziba bisika le défunt président Mobutu abandaki kolia mbisi donc babinga inga solo nde yango yo nga yo pena zanga produit chimique nga indépendant vrai nga yango ozomona ke biso atosomba ndembi te ndunda te donc ana sela sumta abela po ndu yango yo mutasomba zana te po mutu tuna seza bilanga na abelela te so asombi akena kinkole suneti mutasomba akiteka jamais mona mutabela bassin po ndu yango yo mutasomba na za te ndunda yango yo nyonso abela oyo nyonso ya kolona mutakobela o ndembi yango yo bilolo yango yo omona mutabela mama yaka azate te mutaneti o déjà comme dans pepe na oteka oyo. Ok, merci beaucoup et à suivre. Ouais, si ko toza bongo ba partie ya babilanga quand de bozo mona babilanga to mona bandunda ba matembele ba pondu ba ngai to mona bandembi ba aubergine de babi a penza sur lingo lia biloko eza na produit chimique yaka babi a sokoti ndunda matembele muto somba te parce que ba oyana bango kaka ba buki na bango ba kilende to ba mama ndunda bangwana o basi ba buki déjà ba kanga mipiku na bango pour que ba kende côté ka n'habite sur moi commentaire muke zaline sika au guide na biso awa eza bilanga ndo moni so ba buki bilo na ba nyonso résidence ezaka ba sokolango awa o ezana zelte ba minongo na prince ono mona wana bazwa monter memi bon tinare bazwi transport baki da so mutasumbi o nyonso asumbe utabwe ba sokolango ka munde ba sokola bwe parce que bazo oza maya nini mayo na monyo mayo uti donc baka banda kuna na bambu maya likana maya nini ya likana uti likana nde ya sama bende bima boye na pont et uza kuna pe na pisciculture. OK donc maman basombi bandunda na bango bake sokola ngonde kuna so ba sokoli après bake otekela biso na ba wenzi c'est bina na ba wenzi ba mission à la prince bazui moto après bake tika kuna na ba wenzi mais maya ngoza modindo te oui eza mozindo te ba place musa mozindo eza mo liboso kuna mais bikanda likana ma likana toujours dans la commune la monitéresse ya ngwana maya ngonde ya ngwana et uti kuna et puis c'est basombi babimi a pour nos transport bon prince otobimi o ya mke o eza prince ani entrée à président ouais siko to komi vraiment na site bisika au président Mobutu abana olia mbisi liziba na ye bisika mbisi ne bana ko wuta toza vraiment wana bisika onde mbisi evandi ebele na mayo lelo koma ya président Abso Fachi ainsi que na maman Denise donc mbiso président zo lia lelo na maman Denise ezo wuta sko na mayo nde moko azaka so ye na site o antele maman Denise bisika ngolo nezo wuta mbisi na ya sorte zo wuta nde na mai oyo et puis to kende bisika oye ape maka telaka bisika président pe maka bisiko maman Denise ape maka nde bisiko tozo kota sikoyo poto mekamuke ko laksa bino mais na nzela ya guide na biso mekana ko pesela mo bisiko to komi to komi awa na epoka kabila tisi ya Mobutu ezalaka place Mobutu abandaka kolia mbisi na ye lizipa ezaki ya Mobutu so azaki na posala mwa nina aye bakangele mwa nina bamemele na résidence ndenge tango ebeba kisiko ekomi ya Fachi Beton ya maman Denise lizipa ekomi ya maman de eza ya maman Denise
test au tambola awa pesi président de la république soki aye pesi asiégeaka azwama mopepe afandaka awa président de la république Fachi Beton ya bango bena mama Denise lise bazomona eza ya mama Denise Nyankero ye moto asokipaka nango misala ozosesa moto asesa mama Denise la première dame de la république ya Fachi Beton mukwa tondolo ya biso moko ya république démocratique du Congo awa toza na lizipa ya mwasi na ye kalime donc nde ozomona totemi pesi président de la république alekaka donc période na ye yango donc minga oloba eza te miso emona matoyi eyoka minga oloba eza te parce que nayebisi bino ya biso podcast eza chaîne de référence oyo ememela biso toujours bainformation vraie bainformation réelle na kosa bino te biso chaîne na biso ezalaka vraiment na bainformation vraie eza montage te naza vraiment na liziba ya mama Denise Nyankero que je le salue à passant et puis barespect belé na son excellence Fachi Beton moko ntombolo nde baoto lobawa et pas guide na biso mwana ntela 4-5 donc ma yango mpenza ezaki ya président Mobutu liziba na ye so aza mposa le mwana nina na ye mwa ngolo na ye baye bapeshele awa bamemeli na ndako na ye ozomona blie wana pesi papa na telemi eza kwa cuisine ya président de la république soki aye bakangeli mbisi ne awa bakolambela ye kuna donc mbisi yango ezalaka kaka ezwami elambami donc ekendaka te donc ntango bazwi yango mbala moko na mai mbala moko ekoti na cuisine kuna bazolamba yango mbala moko siko awa nde pesi ozomona batola vert wana eza place oyo ayamba bapaya na ye pesi bafandaka basololaka batie bakiti wana nde moi bazoarrange yango parce que makambo ezozonga awa donc kala te makambo ezozonga nozomona bambisi moko eza minene na se ezaka enigma ya mama Denise ye moko place ozomona bazofilme eza place salle de réunion na place ayambaka bato basalle de jeu ezalaki awa nyonso bakoarrange yango nde ozomoi bazotonga babriki wana place omoi bazotonga wana bazorenouveler yango deza koma site touristique boye na famille boza mpe na posa mwa mbisi babende bino mwa je ndenge ezalaka tout consort donc bazoarrange wana misi ezodépendre na président de la république Fachi Beton oyo eza lizipa ya mama Denise Nyankero place toza awa eza place président de la république alekaka soki aye kovanda toza nde awa na piscitire na seleda ipe domaine présidentiel awa nde bozomona place toza yango. Ok, merci beaucoup. Tozo chité déjà. Quand on a estimé que minga roloba ezate, toza vraiment na liziba. Quand on a de part et d'autre. Mai e bombi banina basorti nyonso bambisi babio yo nde mpoka bimawa mpoka solingolia mpoka na kinkole babi asokangi mpoka mbamo eleki na cuisine mama babeteli soki buya mopongo nene nil pa kinkole kutu te po ekangami ekei na kinkole mais apena ntango ezwami kamba mo na cuisine mwa bouillon mwa pilipili ya mbuma nde balobaka mwa pilipili ya kobweta wana nde ozomona mbama moko donc émission na biso ekomi na suka na o remercier bato nyonso botikaki nyonso bonde osala bosepelaki vendre na baposte téléviseur na bino mpo bolanda édition na biso ya mokolo lelo en tout cas tika nzamba lola amona bino apambola bino akokisa baposa ya mitema na bino na remercier baboss na nga na musika la bino ya trop ya dégâts mon papa chéri Dieu King babi yonde cameraman na makasi na ya biso podcast Londres en tout cas na pesi ba remerciement na nga ebele et pas ya papa Jean kuna na Londres na pesi ba mbota trop et puis ba remerciement parce que tika ki nyonso bande ko sala aussi pela ko vanda na kiti na yo devant poste téléviseur na yo pour Olanda émission ya original donc papa Jean na pesio ba remerciement à trop un grand merci l'équipe technique Mobimba un grand merci et pas ya mwana ntela tongo mwana ntela 4-5 o atambusi biso po mamelela kitoko donc yeyo un grand merci à toi papa umela na ngwende na yo un grand merci moi journaliste na sepe ko mona bino na domaine présidentiel nsele mbasi masoko etoke suba menka bo mona ba place ebele place ba bombardaki ba mobondo tout mbasi matoke ndeko na soki boye. Un grand merci pour le caméraman Nangai, balobi et artiste Coco Safu. En tout cas, un grand merci. Yénem ta sali qui est original, qui toko na bilili. Yénem ta pesi marambango donc emo na boy parce que yé pena donc qui défaute na caméra. Na pesi ba mbote ben équipe technique Nanga Mobimba. Na pesi ba mbote belé et pas ya famille Nangai et particulièrement à Mamingimbi que je les salue à passant. À oumela na ngwende na yé donc original yé yo vraiment likolo. Ya Liziba ya Mama Denise Nyankero. Donc babi la première dame. Ya RD
décès maman Denise Nyankero donc naza vraiment na liziba na ye ou ezara ya Mobutu à l'époque mais le ekoma ya maman Denise Nyankero yende mto azo gérer bisika o. Merci beaucoup en tout cas bato nyonso monde entier na saluer bino pina pese no un grand merci na sepela makasi soki koko safu azo zoomer caméra et ye pena so na pese mbote te au sepela te. Mon papa que j'aime bien, papa Corneille Kalou, babi mon bali mandefa pembe, motomoko bien papa social woumé na ngwende na yo, babi monsieur Michel Manzani, babi yonde les grands pêtres, na commune Angeli kuna na immeuble c'est le woumé na ngwende na yo, na sepela suka artiste bendi caméra, suka zoomango, c'est que to commune biso na suka. Bye bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. But where do I begin? Cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koye misangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata. Esengo na ngai ya libela. Moninga na ngai ya mutima. Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobezati Otemezate mwe misale monani. Minga kolobezati Touti musika esensal tokomi. Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobezati Otemezate mwe misale monani. Minga kolobezati Touti musika esensal tokomi. Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati